Nabiso, tous ceux qui nous soutiennent de partout. Je salue de vive voix la fondation Pouloussi Eka Hugues, maître Pouloussi Eka Hugues, très bon dimanche à vous. Et c'est qu'Ozali, Oza Rolanda Bisso, merci pour les conseils, merci pour tout, la grande fondation Pouloussi Eka Hugues, avec l'excellentissime maître Pouloussi Eka Hugues, bon dimanche à vous. Bon dimanche également au président Jean-Jacques Essungu Moubiala. Président Jean-Jacques Essungu Moubiala, président de l'ONGD ASBL RJCC. Très bon dimanche à vous, le président Jean-Jacques Essungu Moubiala, avec l'ONGD ASBL RJCC. Merci beaucoup. Alors, sur ce plateau, mesdames et messieurs, je reçois Sankara de Kunta. Sankara de Kunta, donc on a plateau et vu moi matin et belé, vous le savez, avec éprouvé la disparition, il y a papa, et après c'est là, Idio Fakutu. À Kenegite, États-Unis pas lobby, après matin à moi, qui est États-Unis, ça t'est, Tozana et Potobe Tamama Solo, Sankara de Kunta, bon dimanche. Ouais, bon dimanche. Le micro est ouvert, hein? Ok. Ouais, bon dimanche, surtout dans la bâtiment sur la zone d'Andafiso. Et puis, félicitations à l'émission à Canal King, parce que tout à l'émission social, je m'en sur la fête, ça gagne mon assaut par la fixation. C'est oh badoya président Osea Diallo. Liboso mai sima mai, liboso mbongo sima mbongo. Oh badoya président Osea Diallo. Mais ça yango. Moi te dois pas. Allez-y. Sankara de Kunta. Voilà, tout d'abord naïe déjà parce que na sengana merci na weba son droit de la forêt parce que makambo tout ça na l'union sur 2022 ça asali makambo prima évidemment et on moni une musique à maison mère na ba membre union sur la bena weba ko pema para de pema aux États-Unis et les États-Unis na public accord c'est pour la machine donc quant à moi le rôle à webira écouter na tanga tout en perdu papa. On a dit vraiment oui la sauce premier n'a pas d'ananou par rapport c'est ça ouais on a payé maintenant par rapport donc tout d'abord Nazolo Baké na remixé micro Zaro Baté pour comprendre l'émission c'est Diallo façon ma micro donc Nazolo Baké bon dimanche na ba fanatique nyonso balinga wera son droit de la forêt et que Sankara de Kunta to lobagi na wera son droit de la forêt a kende ko paiement aux États-Unis pour travailler trop. Il y a un moment tout d'abord on a expliqué information il y a Mounene Oyo Messe Amadou Djabi les grands producteurs à Bombi pour na mois Oyo il y a mois de juin donc année na mois de juin pardon Amadou Djabi nenga betagi ba wenge na stade sikwa so beng tabango na aérodrome ya Ndolo donc après ka papa tango papa ye a bénisira aérodrome Ndolo siko wera nani wera son jibempia na grand wenge tout terrain 4x4 bazo beta ce qu'on a aérodrome ya Ndolo donc to tigele batu ba stade de martyrs batu nyonso bo beta kuna parce que après wenge yango papa ye na stade de martyrs siko lokwa papa kenaki na Ndolo Amadou Djabi atali abino en tout cas ezo senga ke ba wenge beta na aérodrome ya Ndolo po ndenge Jésus Noël Chege abongisi yango en tout cas na pesi mwana mboka Jésus Noël ba félicitations yepe mta ko bongisela biso de sous place wana pour le 30 juin pour désormais tous les mois de juin et puis tous les ans boye bake we rason na forêt jibem piana Blaise Boul Adolphe Dominguez ba Emelia ba Manda Chat avec bango nyonso avec les producteurs Amadou Djabi Massa Samba Bachili oya travaillera na ba maître Serge Mabe ozarana honorable Pacho Panda donc wenge boye bango ke bana nyonso monde entier ou ta partout nenge to bukaki stade de martyrs sikoyo to kobuka Ndolo te po papa tikeli yango de bénédiction makasi et puis papa tanga yaki abenga na téléphone abi Sankara monani te ngabi te vie naki da mo occupation et puis a singa bi bo po moni papa linga mingi nsaki na loso asinga na liango te ngabi te papa ngana ko ya Vatican donc en tout cas papa nenga yebo boye ba ke Congo mboko eza déjà béni ya ko sakana te parce que moni lelo depuis poka Mobutu n'importe Fatika n'est pas payé aïe donc ils ont vraiment la bénédiction pour nabiso et puis papa la na ba payer ba tuté mais papa lali na Congo donc so bomoni mikolo yo Congo makambe belé bakisa mi ya bebo e bake za pape ninga gitake biso ba catholique donc voilà yango en tout cas na ye na sabatuke idiofa we rason to kenaki idiofa avec fondation ya Pouloussi
Donc en tout cas, ik pulusi azamuto lelo na bandundu batu basala raswelo mote depuis bandundu zala bandundu ba morgue zala raté ba hôtel a danger a raté makambo danger a raté. Muta sala mwa muke na bandundu ezaka Anderson Yimbi. Waza ka vraiment na souci bandundu atongi ba hôtel atongi biloke bele Anderson Yimbi. Maître ik pulusi aye parce que moni lelo ba candidat belé. Ya moni ba après 5 ans to zubi no siko. Oyo betela biso discours nini susu. Oh tout ba kimaka bana bandundu. Bangba zonga bana bandundu baboyati. Ya omoni fondation qui pour essayer sali ba forage vraiment de sentir qu'à partir de $15,000 matati na ba 20,000. Ozana ba famille ba passe au senga tata moi ça bando foot ça 200 ou bien foot ça 2,000. Au senga ta Rwanda ko bise yo telema ko tekuna foot ça soki 1,500. Mais ya chango pona bana bandundu. Pona population on a tala niveau ozo sentir que même ba pasteur ba sala ngote. Mais sœur na biso chanteuse obo yamba tout à l'heure asala pangote osomona donc eza ba biloko yo lelo batu baza bato yo foko ndima maître ik pulusi loko asali à travers fondation na ye et puis atiki bongo tazo sala centre de formation mo yo ya bandicapé na bandundu asama ka mebelebe ona bisaba na bandundu pourquoi moko boye batika rabino ki di baba kosa rabino batu bayaka bazu pouvoir bake ba mona rabino te na bandu na ba tongari kaka o zela mabe kaka on mpangi please mpangi ya nini yango moni en tout cas soki le grand patriarche alaki paix à son âme papa na biso ki senga linga bisaba bandu mais pourquoi bozwaka pouvoir pourquoi bo edara bandu te ik pulusi atali habite na kende bana idio fa babi ba kosa biso kaka tokoyela bino wera bayaka na bango te wera c'était pour la première fois wera sona ke idiofa en tout cas to beti ik pulusi na fondation na to beti na kata aéroport na pleine ils sont mon avion mo tenge uta Afghanistan kita na babe o nyata wera na mutu meta ik pulusi utachebo donc et ça loko moko bana idiofa ba sepeli o sentir que donc communication batu ba sepeli bana idiofa ba expliquer ba problème bazana ngona kata bandundu après tant ce spectacle ya ko banda non wera sona bien en tout cas na okenenga moko te amemi d'idée la coste o sa première fils ya wenge ayoko mema miel de son o azaba ressortissant ya bandundu parce que rolo bano na français rolo bano na lingala mais munu kutuba soko zo lo bangote ba msuba yoka ngote ya to bisa ba konzebele ba papier makabotanga na ba papier wana pourquoi bossa la ngote za ba récitation osoko papa to mona ka muta tani penana ba projet ma osa zaka papier donc na comprendre que ba papier msuna lokota la nzela eza ba discours a batwana yango moni na bandondo na idiofa na shaingenge shaingenge pardon parce que shaingenge ba yemba nzem moi maître ik pulusi ozo sentir que des fois yango moni lelo ngana zo féliciter son excellence Nicolas Kazadi o lelo ozo sentir que non akangi a serré tous les mibi moi ba yibeza ozo sentir que mboke comme que na ba norme fallait que kende en tout cas félicitations à son excellence Nicolas Kazadi puis merci de sousuna son excellence Didier Manzenga parce que baza bato batika batu tenga na tso kufela papa na comprendre que bato bakima bato na ba téléphone na comprendre que za la bato mususu atame condoléance ko pesoti ozoko pa yango moni ale bolenga lobaka awa musenza zate me basenzi bazali o ezaki muto kufeli osato sengi ataba sengi mbongo te juste na nenga kibomoto Serge Magosa pesa ba condoléance yo pesa ba condoléance na sanga pe mbongo te take domestique riche take patron na ba relation na ba tebele ya minene loko ba auto Silva bazalaki loko la ba yemo remettre iki pour so sentir que ba Stéphane Nyakero de ça ba biloko lelo na zo saka batu bazala na kibomoto yango 2023 oyo pape déjà lobby unité zala pe boyokani soko yibindambu kabandambu. Merci beaucoup, Sakara Dekuta. Alors, après Yango, où est la sonde directement à Kéina niveau ya États-Unis. Bon, yo, obo, kende ya pona. Tes papa, moni famille, ba otala 40 jours ne kokita yo welo kende États-Unis. Nga poto za ngori ya batunde na bwelo na ko wela lelo zaka matadi na wele limbanzangu po village natal. Poto na banyo kenda ngo tongo. Où est la Kosani na États-Unis? Où est tout d'abord qui a signé ba contrat parce que toi na ba contrat, toi na ba mebele tourner déjà ya maison mère en États-Unis. Tourner à maison mère en Australie, au Sotomemi Rwanda Kakimi, tourner à maison mère, tout ça là va tourner belé au lelo wera sona kenaki, azo ba contact et puis toi on a disque zobima moroté. Donc après qui bouge sa pipa, wera son droit de la forêt, à celle là binomo ba singa ba featuring ba twazaro ya senga sengai. Mais lelo ye moswa sala moroté bobeza mouvement judo. Bo tuna biso ba judo ka boye bezo sentir que ceinture noire. Donc on a ko beta mutu moroté minwe ko to bandolo kotanda mnomne masangu. De yango sikoyo wera moroté ko beta ba disque nyoso lagi na balabala. Donc tango wera azada na
kanda ndengwana bazo travailler autant na yoki yango na yoki nzembo ya Enoch Machozi o azali ki ya Papi Machozi non rien à voir na yoki nzembo ba Dev Jello na yoki ba nzembo zo sentir que ba Simoni Kamba oyo zo sentir que 3 fois boss donc Mukonza Sankuru donc lelo Werason moro tezoya bato bozala rosepela musique eza munene musique lelo nde tozabo to na besoin congolais nyonso loko eza gâteau mutu na mutaka ta part na ye ba savoir faire relaxamana 2023 to vous en a besoin monotonité to a besoin c'est déjà vie mais to a besoin ya ozo sentir que non ba innovation ba innovation fait na musique ko musique eza munene musique mso ba folklore ba tetela ba to bien ngote musique mso ba Congo musique mso ba Luba musique bangala de musique eza munene mais tozo welela kaka ko yiba musique ba paya osubilo moko boye na plasha okamati ba ndoema musique ba paya eza bino temu paya mo kazo kamwa congolais po musique bandi na Congo mais bino olinga bozo musique wana bochepena ba français bochana makamoko boy tango ko masuna ba DJ complexé corrompu ba betaka kutu musique à Congo te okaka Rihanna et chumi azoyoka nete c'est trop dangereux. Très bien. Alors je voulais que tout on a idio famke parce que lorsque toi na relation na idio fa tozungi un jour seulement à États-Unis maman qu'on n'a pas eu le temps de le recevoir sur le plateau, on le fera dès son retour. Mais comme nous allons voir autorisé à relation autour le belango pa il y a polémique na clan na bino ya wenge maison mère par rapport à fils aîné chef à famille et Werason aurait octroyé cela à Didier Lacoste. Ça va polémique était ça va ko panzaba na te Sankara de Kunta. Soki papa lobi mikolo wana bozana ndako akomo gatem sumo na moi mibale. Est-ce que bolonga bana papa te boaka bana papa wana. Le Werason roi de la forêt boyebi lelo so totali batebele bayebi que dernier fils héritier Watanabe. Tu comprends? Mais ce qu'on a expliqué, dernier fils héritier Watanabe. Dernier fils fait recherche d'épaule. Faire recherche d'épaule, pourquoi? Parce que Wenge et Panza, et Wenge tout est 4x4, Nabasuka dislocation, avec Panzana, dernier écrit, ils allaient faire. Mais quand yoka faire, boyoki ye na maison, mais yoka kolela, yabana, et pas yawera. Donc on a yembarate, abimara pe na clip ata moroti. Mais chance à Erozo est que pire petit à Wera pesa que chance pas d'aller enfin chéri pe à Wera pesi faire chance au moins va vite à Imane Yembama et cartonati le cartona donc yango to benga dernier fils na ninga clan mais Wera boyo kaye c'est Wera héritier Watanabe dernier fils bazo benga pourquoi parce que dernier fils héritier Watanabe azake pas jibe ba qui était na ninga transitaki mais ayeko yebana et pas ya Werason roi de la forêt ko yembana liboso makambutu et puis dernier fils to sous par rapport à stade de martyr ndenga ba wenge nyoso beta na clan wenge mutabeta na babana ana nyoso mutabeta stade azati jiba beti stade de martyr wera betango badada mais na bana wenge na betango mutabeta ngazati jusque là nanu te sko muta osé. C'est héritier Watanabe. Mbalamoko automatiquement c'est le dernier fils reconnu au stade de martyr et tant que martyr de l'indépendance. On se comprend. Dans l'explication à Sankara par rapport à si nous expliqué bino. Après si autant Tobi Lacoste premier fils. Lacoste premier fils par rapport ya ceux qui totali nenga respecta Wera ninge lelo zo sentike ba vocal netikala ko ratete ozo sentike mwana moko malamu na ba invitation so Wera za présent. Balobino en tout cas yoza premier fils au lelo OK vraiment na ndenge ya makambo ndenge salelaka parce que batebelo mona ba bebana na Wera ba mona na asuste batala bi dans Lacoste premier fils ezana ba classement au lelo balobi premier fils voilà quand ça devient déranger ba tumsusu ça va déranger ba msusu ba mo pe ba mi classe oye na TV le bingai troisième ngai soki dernier ngai soki premier eso déranger na ngore en tout cas na ndenge penza logique des choses za ngelo monte ezaka que papa lingaka bana nyoso do Werason alingaka tous les messieurs baleka na maison mère et puis na maison mère tona ba génération belé tona ba génération yoka kolela ya bana tona ba génération ya ba maya sika tona ba génération ya malewa tona génération donc batu baleka yango mona ke Wera tanga fandaka so totali lelo na Congo ba mission presque za génération Werason mais ba musique belé so beta libanda na ndenge bana na pena ba français bazo yiba mwa maele bazo yiba ka wenge
au moins bazoyi bayeba ko imbiko bayeba ni pourquoi parce que et pas wera au mona ke na ba animateur ne ba koma ba star au mona nani Seleo au mona Bill Clinton au mona Demukuse wa David au mona Brigade au mona Prince d'Angola au mona ba Kene donc mutu tout aleka wenge balobeso donc bana ba leader baza ba animateur batala ko me ba ko sala ba orchestre pour bazu formation accélérée to yena ba musicien ozo senti que so ye même ba musicien même o ba cholongo ya basika o mona ke ba leader donc tozana ba leader tellement belé ya moni papier nga pas ko sa disque. Merci beaucoup Sankara de Kunta. Alors je t'ai suivi hier dans les réseaux sociaux et Zalaka en tout cas Zalaka présente dans YouTube tu tiens à l'émission mais bah comportement YouTube mususu tu apprécies à côté. Je t'ai suivi hier tu parlais bien dans les commentaires na monique ba te belé bazaki pour yo du fait que na YouTube bokoma ko kota ba vie privée ya batu et belé donc malheureusement des komoko à YouTube auto kangama na ko lo bangote l'émission classique boy. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Ba youtubeur ba youtubeuse par rapport à ma vie privée ya batu bozo kotaka tout le temps. Bon siko ngai nangana lobaka ke ba tozana na va moko boye épidémie moye na musique à Congo à travers ba soi-disant pour ba journaliste ba soi-disant ba chroniqueur ba soi-disant ba chroniqueuse ba soi-disant ba analyste donc ba yé na mpona bango ba wera ba salelo rote ba jibe ba salarié ba kofi ba salarié ba papa wemba ba salarié ba misenyo so minena na ba salarié de so ba monika mwana mwa ye msusu sauter la ba so betika na 4 ba mikolo ye mtaleki ba tutu alekeli ba tuka na sauter beti na ba et puis siko ba ene impolitesse moka mabe o ezake ba komi ko kota ba vie ya bato ngana fandaki na monike oh comment grand star mise munene le roi Koffi Olomide aye penake make abimisi disque ne légende bolanda disque ne bolandi disque te mboko mokota tout ce qui est ba vie privée na non eza bien te yona fse bango boko kota ba vie privée bato ngabana na bandaki Sankara de Kunta na kota vie privée mutu te YouTube ba je ko sa te waza na ngabimisa na finga ni mama mutu ni mwana mutu ni mwasi ya mutu na kota ni privé ni famille vie privée mutu. Pourquoi? Parce que ngana mona ngo côté professionnel professionnalisme to yebi ke to suka na musique to solaka musique so ngana ena bia disque nani okuta faux disque to saka na musique a Rwanda ka kutu so la landi bia aleki animateur ninyo za musique za c'est la prestation nanga mais so eza sko mutu olongwe mbala moko na tout ce qui est musique comme on na vie privée ya ngomo na mona ki eza bien te on a sengaki même Crystal Osembe en tout cas Crystal Osembe na c'est ça ndenge vraiment ba PC pena responsabilité munene boye ba ninga ko réglementer surtout ba youtubeur na ba youtubeuse parce que ba komi ko déborder ba dérapage eleki bazo finga bazolo baba gros mot c'est pas bien omoni mboka na biso toteka ngo pe libanda mupaya mso atazoka lingala tema balula lingala abando tuna ils ont dit quoi là-bas bon expliquer non il a dit que Sankara nani nane okuna mutum nene o soki nini eza bien te ya omoni na bisa batuke to mekana nu batongo tellement bakangama te baba nana ko kanga bango o bakota ba vie privée ba ko finga ba père de famille ba wenge linga beta nango ba yela ko finga wenge na niveau moko ba wenge sali bango ria ba teza concert à réconciliation concert à paix o ba to basangane zelo moko ba bino bando finga bango ya mona sili saka journaliste moko to kutane na sincère na rotana mutasate très bien ngai Marie Paul biso misa tuka to telemi na kata sincère parce que journaliste nga kota moninga ngakima to koloba ni na moninga ngakima na kangenga bisonga bo azongi banda telemi le roi mwana muke ti tomati ça le bien pour yebi fallait donc pour te dire que son a éduqué na ba journaliste impoli o ba yaki na impolitesse ne za ko finga république mobimba ngeta ke père na bango et autorité morale ya batwana nyoso na sena éduqué bango donc en tout cas par là na ngana lobaka ki to respecter ba star na biso vie privée ya batu etali batu te donc vie privée faire etali mutu te ya fali etali mutu te riche watana ba la vie privée etali mutu te bina filer rien Koffi Olomide rien donc yango moni analyse na salaki yango wana na moni ya ki très apprécié voilà. Sur les réseaux sociaux
coup de chapeau à toi, félicitations na yo pour na banalise wana. Tokomi pratiquement na suka, une des questions na tuno poto kabana. Merci na Elvis Space, Bambo Tebele, pourquoi pas na Ndombolino leader, Bambo Tebele sika bozali bolanda biso. Alors, Sankara de Kunta, tokomi pratiquement na suka, est-ce qu'il y a un message important au rôle de sapona bana Wenge Maison Mère et puis pour na Werason le roi de la forêt à Rozonga quand programme les andengini va répéter ou continuer ou comment? Oui, tout d'abord avant message à orchestre nangana lobakaka elo omoko biso to ba leader d'opinion. Et si ba tebele ba pesi biso rapport babi pourquoi ba konzi bazalaka pressé Gironfa réseau BTR tout. Tant bazaka na poste té pressé wana zalaka té ba koma ka pressé so ba nommer bango benit. So ba bina tuna bango ba tango ba longwaka pressé que c'est là. Très bien. Bon, pour monika so tindi mutu poulet mayo chauffeur. Oui là. Ayo ozong sa poulet mayo bentaba. Oui là donc to lingi trafic d'influence on a fait ça. Donc voilà, y en tout cas programme si. En tout cas ouais raison la semaine prochaine parce que dernière soin de visage ba salé na New York na Salomo bien ça salara. Moniko to Jésus tanga moni we raye wana komo banga. Jésus a bien sous Arolinga bien c'était na bimabala ça na mampata. Au monde a exaucé la gladité. Donc so alongwe wana États-Unis ouais rason azosonga kisasa parce que il faut to si ça makambo moroté. Faut aussi ça mama moroté yango na tuka bana maison mère boye bagende boyoka kibwisa mpipa. Ouais rason etak na ninga recherche scientifique. Moroto zo ya d'abord ça la vraiment calme mais pour na clan wenge boye bake wenge mois de juin le 30 va beta na aérodrome Ndolo. Papa bénir déjà mboko bénir Ndolo wenge zo ya ba bini sibino. Pour ngane na bofona kende na kende Rome parce que fona kutana papa. Là memelen sakimade sou aza mutulelo en tout cas quand à mon appel ça merci na général Dodo Chinyama et puis Junior Osens na pesi basalam Patrick Eyale Simon Ikamba Serge Simbi na pesi vraiment bambote na yo et puis maître Ig Poulouse et Kaig na bosanité Didier Manzenga son excellence na pesi vraiment basalam ya papi Mbouya mama Zozanies na pesi vraiment basalam et puis na bosanité yemoko Enoch Machozi papi Machozi maître Serge Mabe honorable Pacho Panda Doudou Boto merci en tout cas na rosenga batunyo so bozolanda Sankara de Kunta isiko zali kanga misto sambela na pesi ma papa wera mbote seigneur na pesi banzunga wera mbote leader mokoti le loazo nunate zolo songe on dirait mindele wa botama na France ou de Belgique zambe oyo niyo so bazotele me la Congo seigneur na pesi basa mabala mbote o bazo déranger mabala na bino sans effet 2023 mutuna mutazo mubali ya yemoko amen. Merci beaucoup Sankara. Mbote moro wana. Jires Mbaya IGF balobi IGF boyebigak. Très bien. IGF ezo sakanate. Donc Jires Mbaya deux fois. En tout cas merci. Merci beaucoup. Na batutunde boya mingai. Bolukanga lobi na bureau na salle bino chèque. Merci beaucoup Sakatote makate na yo pona bimisa yo. Merci en tout cas à la fondation Pouloussi et Kaig maître Ig Pouloussi et Kabambo Tebele. Merci na président Bruno Lubi Kambonga propre. Merci na président Osea Diallo Libosoma Isimamai Libosombongo Simambongo président Osea Diallo. Bon dimanche na Yosko Zolanda Bisso également au docteur Sylvain Kilengo de Paris, docteur Sylvain Kilengo de Paris. Et bon dimanche na yo na Bosanité Simon Ikamba. 3 fois boss, 3 fois patron, 3 fois président. Le président Simon Ikamba, 3 fois boss, 3 fois patron, 3 fois président. Et puis très bon dimanche à Jires Mbaya, IGF, Aigle Noir, les grands Vandois, Kenda, Zonga, Jires Mbaya, Babote Bele, ainsi que président Jean-Jacques Essungu. Totalement, merci beaucoup Sankara de Kunta. Merci. Nous avons dit première invité dans le sol de l'eau. Na aérodrome à Yango. Très bien. Merci beaucoup Sankara. Merci beaucoup. On prend cette image. Ouais, la sonne à Idio, on se retrouve tout de suite.